président ya mboka a commis a tuni question et pas ya ingénieur alobi boye pobore sila eko senga combien de mois ingénieur alobi ke eko sila esengi 2 mois président bi na sengi boro esala 1 mois bondi minangai ya solo message est commis et dit balbaki balbaki c'est vas-y pouvoir ba ko mboka ba ko nyata ba net ba kayas siko bazana pouvoir eloko ni bazo sala ozo ka yomoko beleli mekele wele batula mpaka bamona mpeleve na bao bana kini bana poto rêve comme réalité bota la première dame Mama Denise Tshisekedi Tshilombo akitaki awa na kati ya Kimbantseke kotala ba mama maraîchère po bazangaki ba Congo botala ndenge mama azui bango tout na charge asengi na bango era kozonga bango tout ba kota na formation ya solo l'autre. Bon chef de l'État. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus Otala. Très cher internaute, il y a Info Plus. Bonjour, na bandeko ya Banka Télévision pour émission tout ça là et collègue na Info Plus et puis na Banka Télévision tout ça là comme ça ezalaka pour na ba information ce qui actualité moko ezali yango ezalaka biso que to diffuser les bino ba nyoso bolanda biso partout dans le monde entier ngawa bino Mustafa Malembe ne na bisa mnoka ke bomesana na ngai tokobeta masolo tokobeta eko eza masolo ya mboka ezotambola ndenge nini tolelaki changement salama lelo tuza wapi mboka ezotambola malamu to mboka ezotambola mabe na yango tokobeta lisolo wana na nani tokobeta nandeko pacho RFI déjà boyebi déjà botalaka na yango na koleka na kopesa ye bonjour pacho RFI. Bonjour na bandeko to baotala biso face au monde entier na profiter na pesa merci na ba vrai ba fidèle pe ba vrai combattant ba vrai nationaliste donc ba Tarsis Bukasa Hôtel Pacifique Hôtel en soutien. Puis merci na Daniela Kamonia, puis merci beaucoup na Roseline, Patrick Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Wara, la Bram, Wakabouanga Otalabiso, puis merci beaucoup na Ariette Kalanga, la maman Zaïna mon envoiement, puis merci beaucoup na maman Nabiso, la première dame, avec Onjene plus forte, maman Denise Tshisekedi Tshilombo, Abena Mulumba, Abena Mam. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très fort. Ne pas tu es na annonce nanga déjà lundi ndenge na lobaki tozolo bela mboka batu belé to lelaki peuple lelaki ozalaki que lelo alternance c'est salama déjà mais apparemment mboka ezotambola kaka bien te selon ndenge tozomonela makambango to kanisaki soki alternance salami lelo mboka kobonga mboka peuple asengaka nini c'est peuple asengaka social oyo ti lelo yo tozomona eloko moko te na yonde ko pacho RFI oyo zali moko ya balobeli ya mboka tango zomona pendant lelo toza 8e mois pendant les 8 mois oyo ndenge mboka ezokende na yo zoloba nini. Bon, premièrement nous nazo ko senga la peuple congolais nyoso bazotala biso na Banka Télévision. Oui, bah, été mon ambo capable RFI, le défenseur à peuple, mon lobeli à population, l'œil du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali comme le rassembleur, l'homme de la paix, l'homme de pardon, ou azali na œil comme aigle. Boyebi que Mokanabiso, ils ont dirigé pendant 32 ans, à l'époque maréchal Mobutu, bon mon abino moko ndenge mboka, ils ont pillé. Tu as Mouzé Laurent Désiré Kabila, à cela pas même 5 ans, pas même 10 ans, à Tika Kibiso, tu as Joseph Kabila, pour mon imboka nenge Tshisekedi wa Mulumba, le chef de l'État. À Zumboka pacteur, Mboka Kouti Angoba un paiement ebélé, compagnie Ebengi Ngola Sep,
oyo epesaka essence na présidence ya république. Président de la république a coûté en Nyongo. Président a coûté les sous, va fonctionner, va impayé. Les soldats impayés. Les conflits au CEA, les pays limitrophes. Les guerre et paille. Les souffrance à les soldats. Les souffrance à les étudiants. Souffrance, il y a les professeurs. Bonjour. Souffrance, il y a les journalistes. Souffrance, il y a les musiciens. Souffrance, il y a petit peuple. Azali magicien te a Erazu Bokonzi loka liboso a sala qui visite munene na niveau ya États-Unis pour na kono bongisa relation entre Amérique na RDC ko appelle ba investisseur. Deuxième des choses à sillonner dans les pays limitrophes Rwanda, Ouganda. Visite aux États-Unis au président de la République Trump Ayamba été. Non, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président mo azali simple. Azali humble. Azimboka Azali pacté, dirigé pendant 18 ans par Mboka Kabila. Nenga dirigé Mboka, Kuti Mboka Kufa, abandi déjà ko bunda pour abongisa la biso Mboka. Peuple congolais tous na kimia. Tous cha président na biso na mabondeli. Akuti azo bunda itumba moko ya munene pour kia bongisa la biso Mboka. Bato baganga kino bitumbe ko bima na Mboka élection ko sala maté boy. Chef de l'État Senga Ginabiso, tout qui n'a qu'à voter. De voter sur le numéro 20. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wabena Mulumba. Wabena Buka. Wabena Mamart. Aye pour abongser la biso RDC. Pacho, Arobana bongsa RDC boy. Abandina ko bongisa relation diplomatique dans les pays limitrophes. A ceci ko bongsa relation diplomatique a quitté les choses dans l'Est. Pour atteindre la base, il y a la guerre et Utaka, Wapi. Azalek accompagné avec le directeur du cabinet. Waka Niki Niki Kingi. Motema maman Nabiso Amida Kamere. Bazalek naye, bakiti tina na niveau ya Goma. Président Kouta soit ballon et basket, à bêta basket et Kota Mbalamo. Pendant la série, Mboka Nabiso, Bato Bazo Kantake, Mboka Oezano, Neti di Suba, Neti Sassou, Bazo Sala erreur. Mais Pacho, oui, Congo Oyo, c'est là, c'est là. Pacho, 8 mois après, une semaine déjà en Zala, na mutu Rozala Mala Moté, 8 mois et le remonte au marché, Tozela Tikan, Oyo, peuple Zolela, que tout ça a besoin de changement, tout ça a besoin de changement. Tout à la côté du gouvernement, il est le bima karaté. Tout à la donc pas tu yozo mon on est normal, tout tika attend, tout tika attend. Bon, mon ingaï pas tu refi en tant que journaliste à population. Moi Mboka Kabila, azalaki président na biso ya Mboka, a dirigé Mboka na biso. Oh ça salaki, bon mon ex salaki. Nokola le président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh azali élu de Dieu. Façon Zolimboka, à Kobongisango, na 8 mois. Il faut d'abord comprendre le système, parce que dans le pouvoir, il y a cohésion. Vous voyez que FCC, cash, FCC est un partenaire à cash. Il faut que tu aies le président sortant, mon Mboka Kabila, a eu Mboka Oyo, pas eu circuit mingi dans ma pays limitrophe. Et c'est le président de Mboka Tshilombo Tshisekedi, le chef de l'État, à côté d'un système avant de déboulonner. Il fallait que Mboka fonctionne. Il faut que nous baturions les minéraux. Il faut que nous baturions les maka. Il faut que nous paiement les soldats. Il faut effectif les soldats, effectif les policiers, effectif les fonctionnaires, effectif les journalistes. Pourquoi nous fout à mater? Pourquoi un paiement? Pourquoi nous étudier aussi ça? Aussi ça université, bourse, tout ça il fallait y aller. Nous avons comprendre malem. Il fallait normalement l'Assemblée nationale. Vous voyez que tout ça l'élection, il y a l'Assemblée nationale. Bimisa qui maman ou bimisa du bimisa na niveau ya Sénat, ba to bimisa papa o yebi binomoko. O ba kombo yo tanga. Ah, ba kombo ba to bimisa wana. Janine Mabunda na Alexis Tambwe. Ba to na o ba to bimisa kuna na Assemblée. Il fallait d'abord installer bureau définitif. Tissiko. Bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Ils en ont été, même dans le Sénat. Et le comment on a salamité. Toujours qu'il y a une session ordinaire en septembre. Est-ce que vous bien? Toujours dans la session ordinaire. Donc, dans la session ordinaire, Soki,
gouvernement bimina nous te ba voter dans le budget mboka te président repousse à makambo a renommé même sous ba secrétaire général pas tu RFI to lobela makambo pouvoir to bango ba kambana ba ministère ti na niveau ya décembre janvier président a dissous le parlement a dissous l'assemblée provinciale a dissous le parlement assemblée nationale pour to kende na ba élection ya mala parce que maté pour mboka ezala en désordre makambo simba kaka te non mboka Congo za na désordre te le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou abena mulumba abena mamu azali élu de Dieu azali président assemblée azali homme de la paix tel pour que président ayebi ki batebele ba yiba mbongo mboka batebele ba détourner biloko mboka isakangi bango atekangi bango te président azolandela molo ayeba non système tel pour qu'il avait lancé les 100 jours les 100 jours non necessité pas tu RFI koloba koyeba ayeba système to loba que o ndenge loba mara que basimbisa ye pouvoir eza solo poti lelo tomona tozomona kaka que Joseph Kabila atambolaka ne kaka ti lelo na cortège ye wana premier ministre akenda kopesa ye rapport pourquoi mabongo osalama na mboka kaka ya biso bon bato bazotala biso na télévision o bazona biso na mikili ya mingele na mikili ya poto ba comprendre eloko moko boye le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Wabena Mama Marte, Wabena Mulumba, d'abord azali famille chrétienne, d'abord azan esprit à NT, azan esprit à pardon, FCC bazaba ennemi à cacheter, pouvoir ezali à cohésion. Il faut okende makambutu malembe, tel point que tout ça chef de l'état azali moko, des fois azongi bi azongite. Moïse, Katumbi, Francis Kalombo, Katamboy, azongi bi azongite. Répondez ngai. Bazonga Kinshasa, bazonga Congo. Est-ce que n'importe wana bazonga ou bazonga kite? Non tout na yo. Pour la relaxa que ata yo beno ngozawana ndeko na biso Mustafa ozana koyeba ke oyebi que le chef de l'état na biso azali moko. Ndeko alongwaki jamais azotambola na mutuka ezana blème ya paix, justice, travail, jamais. Et il tambola kana mukonzi moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cortège ou pas, moi je n'ai rien à foutre. Ici moi je parle de vision. Si on est ni premier ministre a regardé ces rapports ya makambo ya nini babani na bandai ko sala azalaki président na niveau ya mboka atikali sénateur en vie azali président sortant pas président au premier ministre Abimi azali président au Abimi premier ministre Abimi na FCC. Normalement, à a droit à autorité morale là-bas et on peut ces rapports. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin que le peuple balia 3 fois par jour, soldats qui est en mboka foutama 3 fois par jour, policiers à foutama comme c'est doit, fonctionnaires à foutama, bispe journaliste ça ni to foutama. C'est ça. Mais pas tu RFI to lobe la pena no ville à Kinshasa oyo lobeza ki ko kambamana ndeko Kimbuta o azaki pire viena yo. Bato balela ki Kinshasa salité faut pas changer gouverneur lelo yo ba changer gouverneur c'est comme si rien ne marche ba place auto ba norme na salité zo continuer kaka et tant que journaliste et investigation tant yo zo mona ma ndingo wana okolo ba ndenge nini bon moninga pacho fi journaliste munene ya mboka nazana mingi opesa na mwana mboka zo diriger so na Kisasa te Chantini tout à comme observateur. Boyebi ba élection n'engagé toi au Salama. Boyebi binomoko makambo et Salama qui c'est l'équipe déjà. Nous voilà to juillet. Alors bagé a même Kinshasa neti Paris. Tout ça cause là. Tout ça comme ils sont neti Paris. Pour combien de temps? Parce que la ville de Kinshasa plus de 37 mois impayés ya bateau. Ba foot amarate. Ba indemnité de sortie à bateau, ba ministre provincial les agents nous travaillent dans nous transking na DGK ba une indemnité de sortie na bangote 10 secondes na nenga zo diriger ville wana ville ezana ba nyongo ya niveau ya kosakana te bato il fallait bazala habilité de diriger ville bomona bino batrika ba onoka ma gloire kabemba azara déjà moto soka eba soki ville azana expertise azana intelligence ya ville ayibi ndenge nini ako osala ke recette kota na mboka alonga na pe ba impayement tous ba partenaire moko malonga tellement que tu regardes na mauvais système. Il y a bateau
bangonde bamonaka fo bango bazala bazama majorité bazala kaka bangonda ba diriger biso ressources tout cela peuple bango moko ba ko juger ngai pas tu fataki journaliste musa na ngai observation na moniso peuple sali marche na koya na filmer yango na informer je peux pas entrer na fond ya 4 parce que tu comment vivre na haine na jalousie peu d'esprit diabolique au moment que pas tu il a bien parlé. D'autres gens ils disent que non ma gloire a tindi oh pas tu refi wana po azarande kwa Kisekedi po azarande ko ya André Kimbuta oh Kimbuta mtatindi po alobela biso boy non ozobanga lelo non na makala ya non c'est là ozobanga lelo soko olobi lisusu ba kanga te muto kanga za te na congolais c'est un congolais na za mboka na mabanga lelo ko mokote to sala ba émission moko bato bazolanda pe biso ba comprendre ba yeba le pourquoi le pays la ville province qui tient aux miroir et RDC. Pourquoi un paiement? Pourquoi avancement et tout ça la maté? Il fallait que le bateau baza ba espère à Kinshasa. Bateau ba yebi Kinshasa comme Magloire Kabemba. Magloire il est né à Kinshasa. Jantilingo belaza pekinois. Bon, nga expérience de Jantilinga na koloba yango te pour nga na tikela refi ba été. Na ko mona ekaka era commission ki na Imana. Mais ko mona epena ki na activité à Kinshasa na mona ngota par ka makamune ya bale. Rocha miko balader retourni mututu est-ce que gouverneur na bino c'est ça comme on est ba mingité communication na sur 10 0 plan d'action ya hôtel de ville ici côté barangote non tout le yo ça journaliste du terrain est-ce que plan d'action ya ville province qui tient ça na gouverneur actuel to bien nga so mena nga na bien ngote nga na samuto la tambola na terrain insécurité zo continuer toujours kuluna zo sala toujours zo continuer il fallait commencer d'abord de payer les gens. Il fallait d'abord qu'on va construire un hôpital. Il y a au fêlé pour la ville pour voir ce qui est ça. Il fallait d'abord une université gratuite, une université minée pour qui nous battons gratuit. Contenu pour qui c'est ça bon ma casse une recette. On se comprend. Mais ça li en côté. Un pays mais nous transcrit déjà que pas fouta minante. Dans le ministère provincial, même dans de ville, le gouverneur sont à tirer un pays. Il fallait que nous foot à Batouan, il a mauvais, il a sa départ, il y a mon malam. Il fallait d'abord qu'on s'engage à partenaire, il y a Libanda, il n'y a pas de partenaire. Dans la ville, parce que par exemple, la station, même place pour la station. Tala commune à Kitambo, maternité à Kitambo. Bateau batongi peut mettre en morgue. Est-ce que c'est normal? Non, toute une question. Est-ce que c'est normal na morgue? Banda ko habitation. Ba tonga plan beta formol. Mais e bolé ko banda na kitambote. Bote ba bote bangote. Est-ce que Mombe les ali quartier moko maïkagé? Est-ce que Mombe les a urbanisé? Non, toute une question. Est-ce que Kimbanse les a urbanisé? Est-ce que c'est les araïbanisés? Est-ce que Malouk les araïbanisés? Avant de continuer à candidater dans la ville de Kinshasa, il faut y avoir 24 communes. Comment je peux chercher des partenaires? Voilà aujourd'hui. Son qui n'a un ministère provincial de la Ransala. Même pas mon gouverneur actuel. À ce moment, on a resté à Malongate. Bakoutimbo. Mais pourquoi ils ne payent pas les gens? Pourquoi la ville toujours sale? Pourquoi insécurité? Ils ont continué. Dans le cas où ils démocratent bien. Quand vous arrêtez les chèques, vous redirigez la formation? Ou bien pour ça? C'est bien. Est-ce que bateau va diriger des GRK? Baza, l'expertise, il y a des GRK. Est-ce que Bayebi Makamboua? Parce que ici, ce n'est pas Yumbi. Ici, c'est la ville-province, c'est le miroir et RDC. Avant, le chef de l'État d'or, le gouverneur, il faut bien mon compte. Que la ville est calme. Oh, ils allaient, qui faut aller kitoko? Est-ce que l'éclairage public, ils allaient, Kobanda, 24 côtés à l'inspecteur général de la police, est-ce qu'ils auraient éclairé? Non, toute une question.
nzela mai oyo bachaka baminda lelo baminda muso epelaka te bakota Wuleri komanda régie des eaux ti koya na Wuleri et ti koya na rond-point Wuleri wana est-ce que l'éclairage public ezali moi ezate na 22h sozo kitana banzela lokola bakimbola na bakuluna baokanga batu makasi yo tozoloba yango ozoloba yango ben biso toza ba pandisa, nous ne sommes pas des flatteurs. Moi je suis pas flatteur de Gentini, moi je suis pas flatteur de gouverneur. Naza ko aider pour ailler ba le koni ko sala na ville, mais bango ba comment contre nous. Rono bino batuya Mbuta, bino batuya Magloire, bino batuya Boé. Mais les gens travaillent avec lui, baso ko aider. Parce que dans la ville, depuis qu'il est là, le gouverneur de la ville, s'ils disent mais éviter ça la micro baladeur. Il me donne une réponse. Pas tu RFI tolobelana no gouvernement dans quelques heures ou dans quelques jours tozoé baka te que gouvernement kobima. Lelo yo ba kinois peuple congolais olela na likambo moko ezalaki que bateau toboyaki wana o balekaki na pouvoir passer bango peka bazozonga na gouvernement oyo ndenge tozoyokela. Pas tu RFI est-ce que mboka et koki kozalaka ke batu moko kaka bazalaka kaka wana ba dirigeaka kaka batu alternance salamaki est-ce que ba figure asike ko yate nous batu asika moko boye ba yape ba diriger mboka ba kozala te kaka batu wana kaka bangonde kaka il faut bazalaka kaka na pouvoir. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça fait déjà 8 mois on est à la tête de la République. Surtout que na Kananga. Tout comme 17h30, Moulili, insécurité. Toyena Mboujimai, insécurité. Moyen du tout, il n'y a pas de route. Érosion, c'est la moyen du tout. Nakananga, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de route. Ça demande des moyens. Toyena Bandundu, il n'y a pas de compagnie, Pelzet et Koufa, il n'y a rien, les gens souffrent là-bas. Surtout Toyena Kisangani, Kolongwa, Kisangani jusqu'à arriver à Nyanya. On a fait une route, c'est bien. Il n'y a pas d'éclairage public. Ça demande quoi? Partout le chef de l'État passe, les gens disent que Papa Lobaki, le peuple né, d'abord. Il doit accompagner la population. Il doit accompagner la population. Pour accompagner la population, mécanisme Zani, d'abord le chef de l'État, il doit commencer, première des choses, il y a quoi? Bon, ça salaire à soldats. Il y a un salaire à policier, il y a un salaire à fonctionnaire, il y a un salaire à journaliste, il y a un environnement à batou. Enseignant, éducation, est à la gratuit, mais constitution en lobby, santé est à la gratuit. Non, le peuple d'abord. Tandis que rien ne marche. Mais pour l'Angaï, en tant que Congolais, en tant que Kinois, je demande au chef de l'État, président, bêta film, les grands prêtres, Etienne Tshisekedi Mamulumba à Koufa. Bêta film, Nenge, Bakumbata, Bamarcha, Bamsouba Ziksa, la partie. Bamsuba buka ba maboko bamsuba tambola banzela ba famille bango bamsuba comme malheureux bamsuba sala 37 ans élite batikala zo musala te il se retrouve là-bas na IDPS bazana misala te bazana nzala souffrance ya makasi depuis que le chef de l'État il est na pouvoir est-ce que ba réhabiliter déjà IDPS oui bimisa ba Roger Lumba oui, question nangai grand lutteur par rapport il y a ba figure est-ce que depuis le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'État na niveau ya tête ya mboka est-ce que ba réhabiliter IDPS siège général est-ce que na ba chaque commune est-ce que moni ba bureau ya IDPS bien ligue de jeunes pendant que les membres de Sikaba la partie aux pouvoir, nous la monia. Tolingi toye la chef de l'État na biso, à tout le secrétaire général Augustin Kabouya.
Pacho Mewana eza sous musala ya président. Na kozong te. Président de la République a commis à Moutounion so ezaka raté pour IDPS faut tala makambo IDPS Pacho. Moi je parle na niveau ya par rapport. On a ça les alliés message. Na okota na listing ni ozoloba. Na bandeko ba otala be biso. Bandeko ba revete. Bon revete na osanga na fils mukoko. C'est bien au lobby. But ba betele maboko monde entier ba sepeli. Après quelques minutes awa ba moni ofani na baro melino masanga. Na mona image wana na pourquoi bazo triquer boy. Et ça langa na lela ma miss. Fanda benda film. C'est bien. Bozo senga ke gouvernement ebima. C'est bien. Bozo mena ba champagne, bozo lia, bozo vivre, bozo bina, bozo à l'aise. C'est bien. Mais petit peuple ba votera battu. Pour 5 ans, ils ont encore la mingi terre. Pouvoir fati est un défi. Pour Vital Kamerhe waka niki kingi. Azo préparé 5 ans. Bino besoin discuter gouvernement, bino besoin discuter président faut dissoudre le parlement. Vital Kamerhe waka niki kingi. Azo préparé déjà campagne électorale il y a 2023. Côté kuna Moïse Katumba Salini, azo préparé campagne il y a 2023. Côté kuna Soussou Martin Fayol a préparé campagne en 2023. Quand on peut sur FCC a préparé campagne en 2023. Président Afan a ben film. Peuple pour bas se planayer. Balingi ba mona a continuer quand on a secrétaire général. A ça la lettre, a ça la ordonnance moko ya mbango. Pour nous permettre à tous les ministres sortants au bazan bazo signer dans le ministère ba kende ko paiement la bandako à travailler quand on a secrétaire général bien nommé commissaire spéciaux. Nous devons comprendre. Pour accompagner pouvoir naïe, tout en comme en janvier, à ça l'élection moko apaisée et transparente, il y a des députés provinciaux, il y a des députés nationaux. Batu bako benga Moïse. Sauf que le chef de l'État a côté la sentiment. Et l'autre et l'autre pour chef de l'État n'enga sawana era sana sala bima papi si honneur abi matana ko asana honneur a signé mbongo bimi afanda atala basala marche alati la coste ya grise muniere ya pembe cobra na pointe Yagi Mwadi Amvita Mouchala Bouamba na pointe, Jean-Marc Kabundu 520 giga na pointe, Augustin Kabouya na pointe, Pacho Refi na pointe, Atala Moulinga o babeta biso ya gaz lacrymogène. Na limité, ba empêcha même le chef de l'État à comme en même temps na 10e rue. Atala gaz lacrymogène ba beta biso awa na cathédrale o ezaka na Victoire. Oyebi yango côté ya commune ya Kalamu. Nenge ba chef de l'État ba poussa mutukane kota mutukane eza Nissan ya grise wana wa Jeep ya munene wana nenge ba kotisa ngo tina kata cathédrale atala abenda film atala nenge ba be ba sango ba marcha ba voir ba musu ba kufa donc pona Pacho RFI donc gouvernement za nangote ngai pona nga en tant que journaliste ya population peuple bazana besoin ba mona changement ba jeune a 6 licence asisi graduat aoteka maya pio bamso baoteka ba maki pour engager yo bata SF et batu ya pouvoir sortana bamena osenga batu 5 ans d'expérience yo yebi makambo wana ba jeune ebele batikala kosala te ba diplôme d'université et fana na bandaku ozo comprendre batu basala nzala président monaka liaki na ba diaspora c'est bien ba diaspora mso ba lié. Eh ben, il y a transport, même si il y a $500, $500, il y a transport. Et après, il y a des gens qui ont mais tu sais comme ça depuis tu qui va loger dans l'hôtel, tu sais va pouvoir te. Tu sais comme le chef des armes va te belete. Musala musala pour ba investir baso banga nini, baso mona ke leti mboka za na balance. Pour que ba mona ke président so peser sikoyo. Donc gouvernement bimana
Donc Mogeza nommé kaka commissaire. Mogeza la nango kaka en désordre. Te, Mogeza désordre, Mogeza carré. Waka niki kingi. Alors ça la boulot bien na direction ya cabinet. Quand on a chef de l'État, ça fait Moussala Malam, le seul chef de l'État est Mbaka Batou. Tipo quoi, ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pengai en tant que Congolais, en tant que journaliste de la population, na seng na président a nommé ba commissaire spécial. Ba kumba biso ti na janvier, ba ça la élection moko transparente et apaisée. Mais consultation zolo bandengo na consultation déjà ya ba liste ya ba ministre Isaac déjà ba kende ya ko déposer les mais pas tu réfère zolo ba non ezalaté gouvernement bimaté. Pourquoi? Soki président a tie kaka bateau yo o ba dirigeant au mona kaka tozonga le même système. Na deux chambres d'assemblée wana bateau baza wana est-ce que tout na qui nous doit mikona yo na assemblée nationale bien na sénat tout na bateau est-ce ba futama tete siko ba olela kaka bel nyo se ko ya na mtu nani ya fachi baluba balobaki 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 c'est pouvoir ba ko mboka ba ko nyata ba net ba kayas siko baza na pouvoir eloko ni bazo sala ozo ka yo moko ba yebite que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana programme ya ba américain azana programme moko kitoko yako kanga mutu te yako beta mutu te mibeko nde e kanga mutu bazana bisa mona ba prisonnier tout ba kanga bango tout ba prison basa ba bima ba prévenir ba longa ba prison makala ba robete la président maboko ngai na kosenga président azala ne précédé azana peuple azana armée azana population azana ngai pas tuer refi azana pena ba journaliste azala ne kutu pio azala ne pression misa gouvernement te pour ça misi gouvernement na même batouana tozobanga basi misa mokonzi ko lo touche tola la katola mukashu moko boye tozongeli époque ya lisuba na sasu pas tuer refi ngai en tant que Congo za mama Maria et le Kandengwana est salama te mais tolingi ke papa lobaki le peuple d'abord et que la slogan te ezalandi na ba acte tozo chité déjà pas tu refito le belana no dossier ya presse présidentielle o eza kokambama na ndeko Abraham Lwakabwanga balobi na pouvoir ou ute oleka chargé à presse azaki na moi mbongo moko boye ya likolo par rapport ya lelo et puis ba désordre ezo salama kuna yo étant que journaliste est-ce que ozana liloba moko ya kobakisa sur makambo wana bon omoni d'abord nazopesa nanu merci na directeur ya communication chef de l'État Abraham Lwakabwanga wazo sala musala malamu pe kitoko batutu bazo sepela nango mais ça demande du temps ça demande beaucoup de stratégie ça demande mon solo il faut être à la disposition il y a presse présidentielle est-ce que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi nous a quinoa nous la gêne il faut ça même na ba reporter na ba commune oh bazula ke ba information et en temps réel Lwakabwanga Abraham moyen wana azana ngote moyen wana tesiko Lwakabwanga nanu ba pesie moyen wana te na biso caméra Lwakaniki kingi azopesa bata INC je sais pas mais côté ya Lwakabwanga Abraham nanu azwina no mosolote azobunda na mwa muke na intelligence oya zanango pour abimisa bino ba journal il y a le peuple d'abord pour abimisa la bino moi information dans le niveau des réseaux sociaux mais ça demande des moyens ça demande il faut attirer moyens dans le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wabena mulumba wabena Mama wabena Tshisekedi le grand esprit pour te dire que Tshisekedi esonga pour makambo fan depuis songa au moins que tout a commis en forme a commis en charisme a commis en impact et ben ça mis les sous mais il faut attirer moyen na presse na niveau ya communication chef de l'État ils allaient faible manque ya moyen
Et ça manque de personnes. Non. Ça manque Quand on regarde la télévision Canal Futur, du chef de DIRCAB, Ouaganikiniki Kingi, aux hommes, on a sorti chef de l'État, Badorotia, Ouaganikiniki Kingi, le directeur du cabinet. Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ça la chaîne à la télévision, pour permettre de l'information sur la temps réel. Dans la République, ça la chaîne. Mais oui, il faut dans la chaîne le peuple d'abord, pour permettre que moi na muteka tawa wena mulumba wena mampacho ere fazo kitana terrain en temps réel bat ba vivre. Est-ce que yebi que balani ko sala nzela ko banda ba sala nzela chika ko banda chika pati na bandun. Il y a pas les images, manque à moyen. Ba saute mouton, le chef de l'État il a sillonné. Est-ce que suivi à la presse présidentielle? Et là ça la maté pourquoi? Il y a manque de moyens. On demande le chef de l'État à tiens moyen. Maman Denise Tshilo Mousserek. Maman, plus forte, on j'ai elengi. Pour les la première dame, maman Denise Tshilo Mousserek dit Azali on a dit non maman, au moins ninga na zobe la zo so na tete. Plus forte, Azali on j'ai oyo. Il faut d'abord la communiquer. Il faut battre yeba yango et lobby nin. Plus forte pour nga pas tuer fina bien pour tout ce qu'on banité. Plus forte. Battre yebi bureau nango te, ba mona t-shirt nango te, ba ni nango logo nango ba yebité. Ça demande battu ya mbanga noko la pas tuer fi. Naba noko expliquer petit peuple on fana na kimba seke, on fana na masimanimba, on fana na nina kabeya ka mwanga, on fana na nina benademba, on fana na bulungu, on fana na nina kwangu, on fana na kuna na kate Équateur, na nini kuna na bikoro, ba yebite parce que communication il y a chef de l'État et ça est faible parce que manque de moyens. Nous demandons non, c'est là. Non, c'est là, non. Au moins, il y a journalistes, il y a population, il y a impact. Quand Patrick touche quelque chose, ça vient de l'or. Au moins, plus forte. Oui, il y a première dame. Maman Denise Tshisekedi Tshilombo. Et donc ça la communiqué parce que nous avons pas sango makambwa ça il faut pas tuer face simbitige à tel même sur na quartier 1 a beleli mec le wole ba tulam pakaba mona peleve na bao bana kini bana poto rêve comme réalité bota la première dame maman Denise Tshisekedi Tshilombo akitaki awa na kati ya Kimbanseke kotala ba maman maraîchère po basanga ki ba Congo botala ndenge maman azui bango tout na charge asengi na bango era kozonga bango tout ba kota na formation ya solo communiquer botala président ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wabena mulumba wabena mam akitaki na saute mouton échanger la manette kaka lamba ya Jésus na kati ya Jérusalem. Ngaye bana poto président ya mboka rakomi a tuni question et pas ya ingénieur alobi boye. Pobore sila eko senga combien de mois? Ingénieur alobi ke eko sila esengi 2 mois. Président bi na sengi boro ça la 1 mois. Bondi milangai. Ya solo. Message est commis. Et bon, ce qu'il y a dans la fin d'une costume, cravate, vous savez, le chef de l'État, il a sillonné, les gens ne regardent pas ça. Les petits peuples, ils ne seront pas communiqués. Il faut chercher des gens. Donc, pas tu oui, tout ça est belé. Je peux vous dire Zakari Baba Azali. Zakri, Azali. Tu peux mbanga, pas tu veux mbanga. Tu jettes les mbanga, plus mbanga, tu as la mbanga. Communication, les gens. Le chef d'État faut avoir communicateur partout. Moutou a attaqué le chef de l'État dans les réseaux sociaux. Maman pas tu veux répondre à la seconde. Moutou a attaqué la première dame. Maman Denise. Maman a répondre à la moko. Pour la nini moyen ça. Parce que l'ouakabouanga ça n'a pas ça le boulot bien mais c'est comme moyen exact. Mais tandis que le président sortant n'a pas sa mbongo belé na oya zala kuna.
mais oh ya tour donc bazu pena bato pena donc mri mais tandis que pas tu refi ngangwa danger mbanga plus mbanga te kala mbanga so na pesi mbanga te fait comme eleng pas tu refi déjà tozo chuter na ba nyonso ba Rolando na info plus na ba epé ba Rolando na banka télévision okoyebisa bango nini. Et là, on sait que la bombe à la calme, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali libérateur à Congo, azoya malé bena programme américain pour qu'assiliter la biso nzala, d'abord social na biso, a otala peli susu, les kamotali banzela na zo bunda bunda, a otala peli kamotali fonctionnement à jeunesse parce que ba jeune belé sans boulot, ba espace vert les belé côté scellé et c'est ngaba no tunga pena nous cité à sikana scellé kuna pour engager bato. Pena o sait que la gouverneur à ville c'est bien, on peut 17 millions de francs congolais rétro. Et il y a un impact. Bandana le foot, bateau, bandana le banyongo, au sein de la ville. Bandana le koya na investisseur. Bon, ça la micro agricole. Ma goire quand même ça salon déjà na kati ya l'académie de Bouza. Moi, je appelé l'homme qui ma gloire ça sala. Bon, ça la né le rasika. Ils bien. Le chef de l'État na reçu na président, a ça la système après trop ma bien ça ba gouverneur, pas ça la bango. Contrôle, ils allaient bien. Merci à Pape Théodore Mukendi, merci à José Mouy, merci à David Moukeba. David Moukeba Mikolo, nous avons Roseline, Daniela Kamwanya, Patrick Tshisekedi, Napesi Bino Bambote Belé, Tati Bilolo, Napesi Bakaloufwa Mbote, Cobra, Badunio, Soba Papi, Boni, Barapochito chef de l'État, Cuisinier chef de l'État, Jardinier chef de l'État. Sanité, maman, Denis, famille Mobimba, en tout cas, pas tuer les filles. Je suis le défenseur, l'œil du chef de l'État. Oh, je vais défendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'au bout. Merci à Nassine Boukanga, merci à Nadine Tingila, merci à Nadine Ekila, merci beaucoup, merci Belé. Hein, na maman Nabiso, Motema Malamu, Nicole Kazadi, guérison Malamu, Marguerite, nous autres dérangés, nous avons le dérangé, nous avons Pambola, Nicole Kazadi, Bino tout vraiment, pas tuer le final, l'embate, ils ont tout matos au Bunda. Pour que tout le président Nabiso va comprendre que Moussa Lazo Sala. Le président, il a beaucoup réalisé, il a beaucoup sillonné, il n'y a pas beaucoup d'images, c'est mal des images. Il y a le directeur du cabinet Vital Kamere, mais il y a le président Nabiso. Et c'est grâce à la chaîne à télévision, à chaque moyen makasi pour les journalistes pour tout le monde reprendre ça et ça va bien. Merci Wane Zalaki Pachouere Finga Pena aussi les s'abonner sans que na. Bah tu peux pas s'abonner makasi na banca télévision. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. Bo s'abonner, bo s'abonner. Pena aussi na kozanga te aussi sans que na remercier ba oyo yangai. Il y a les mon papa, mon DG Lukman Moudingumba, mon vieux Babi Mboli, agence Badem, il y a Blaise Conseil qui badi, il y a Blaise Conseil qui badi, mon vieux Papi Kouch, Massananga Ravel Boyenga, Korega, les grands couturiers, beau s'abonner massivement na Info Plus. Mes condoléances. Na grande sœur Nangai Maïnga Nangola Mamaleki Nangai Magabi Masananga Emmanuel Moussafou Masananga Eric Bik Rouge na Saint-Étienne ya Joli Mabeka Mokonzaren Katia Mabeka la star Cayenne. Na pesimbo tebele na bijou matalatala maître Zefingo ya mère Antoine Touf mon séjour à Kinshasa mère Antoine Touf pas tuer les filles de soldats hein tête Tendai Mutu amushinga mukole kamona kamba mushala boambadi toleka pour s'abonner massivement na Info Plus tout le monde a numéro mususu bye Saki alingi atala émission ya kambangu Info Plus Info Plus Info Plus roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus roro pona mona bansango ya muziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o Info Plus o tala pe mona Info Plus o tala